Congo, Kimia, TV. 2, 3. Kabila dégage! Kabila dégage! Pourquoi Kabila kende? Kabila koki kotika la lisusu président ya mboka na biso te. Kabila a violé déjà constitution na biso. Kabila n'est avandi azali lisusu présenté azana droit mon côté ya ko diriger mboka wana. Yango wana na opesa carton jaune pa Kabila jaune yango esangani na pantalon na kange makolone na carton bala moko donc todo senga le nzamba ça so grâce à année 2017 année moko ya libération ya Congo. Dégage Kabila dégage Congo. Ouais. Kabila dégage. Kabila dégage. Kabila dégage. Que si on a qui ba politicien ya Congo basangani na rassemblement. Batu nyonso il faut ba ko appuyer structure wana po yango nde photo nyata nango petit wana kanambe alongwa na mboka na biso. Bino nyonso bomona ki ba image na ye na Tanzanie, bomona ki ye na ba Kenya azongwenya azoseka na Congo azaka toujours elongi très stressé et puis akeko inaugurer ba fondation azo iba mbongo na mboka na biso. Congo, Kimia, TV. Awa toi les Nations Unies. Donc tu es marche. Tu es marche na si vous mona ba drapeau c'est telemi awa bande ko mususu bazogoya. Alors ils ont facilité pour mboka na biso ya Congo. Si on moni ba presse la biso de telemi de bimi ils ont jeté. Donc ba moto lo ba ka Kabila tangu na yo ekoki. Alors c'est des volants na mutu mususu boyo oso dame mingi bayambaki yo na Tanzanie okene ko inaugurer ba plan na yo musique ebeti pare wengende ya kunande ya Tanzanie ebetelaki yo. Alors asko biso awa to na Nations Unies na minute oyo mona côté kuna to na se ya kiti oyo esimbi ma masolo nyonso tout awa. Donc tous la bande ko baya na tsukondi to yembela yo kende na yo. Alors ande ko nyoso Congo bozala no calme combat oyo échanger dimension combat oyo komi bena kitoko de komi na suka. Alors les premiers seront les derniers seront les premiers tout yé on va bandaki musu ba lembi mais courage ka boya surtout la terre mo muke ya Dimitri terre muke pena le temps pena ya muke. Alors ba image oyo le ka na Congo na RTNC na RTG ya batala planète olingi yeti. Alors dommage na bandeko bandaki combat liboso misu ba lembi a communauté na boyaki na ko bundela marque na ngai combien na marque mo gote sapi moko sur la liste. Donc bah félicitations na JC jusqu'au bout et puis nazo ndangoti na suka ninga lobaki yemoko Félix Mbayi azo ndangoti na suka. Donc papa JC et ça la nga plaisir tant on a mona rayo combat oyo bandi misusu ba lembi balobi ko mo bundango na marque na ko me yo zo bundaka kati o infiltrer biso de côté na kati. Message de Zanine pour la Lilo. Merci Manhattan, merci espace na biso ya Congo Kimia. Nande mo pesa biso ba chance belle à s'exprimer. Olandi biso na Sambula pour oya ozova bilili ozova message biso par rapport à la situation au Congo. Donc voilà, ndenge yo moko benga ngai que non juste jusqu'au bout. Donc tina suka quoi. Donc tina suka même si après le 19 décembre toujours continuer na biso. La première émission na salaki na yo na kanzeke ezaki neti ba jeu. Na kanzeke neti oyaki noka ko sakana papa mona kaka viko ola saka visibilité na yo. Mais type ne comme na niveau tina ba se mbula. Et quand Moussinga Pena Bepina Ndimio Lelo, en tout cas bravo, félicitations. Et c'est mon ami Rosalata Moumore Bonga, comme premier ministre de Mboka. Tout ce qui compte, c'est la libération du Congo et l'instauration d'un état de droit. Combat na biso se limiter d'abord à niveau 1 pour libérer Mboka et puis instaurer un état de droit et puis voilà quoi.
azosepela mingi parce que yona Félix Mbayi boya lokola balikona mboko oyo ya Switzerland na ndenga komba esepelisaka ngai tina biso tokoti kombo oyo eza GT eza pene esengo. Alors message no pena ya oyo pena ya Cleboa mpo na ndenge pena Kongo ngo ndenge ezokende po ekomi nango kala te to ezoliberame. C'est bon masolo ezokende bien. Nazo rappeler kaka bandeko balembaki bandeko basalaki nete batengama bazonga na mulongo parce que masolo yango esili. Donc au monde ba français balobaki no construire sans terminer c'est détruire. To construire ça combat oyo to bunda pour que non voix na biso voix peuple congolais et au kana mokili mobimba. Alors sikoyo masolo fanda donc to banda yango batebele évidemment na ndenge personne qui peut temps batebele balembaki message nanga na minute za toujours ya que non bon voilà baoto babanda makambo yo bazonga c'est maintenant ou jamais. Merci beaucoup papa JC jusqu'au bout. Ba oyo babanda ikomba oyo balembi bazonga susi na biso za yango wana ngana koti yango na implication Congo Kimiande suka Congo Kimia au côté makambo yo namoni ba émission zo sala au produire ba musicien na ba musicien ba congolais au bazaki na Suisse awa ba boya ma politique ba côté yango c'est bon quoi. Merci papa Justin expliquez biso nanu nungu mo rezo ko bima ke Kabila akendaki na Tanzanie ko inaugurer soki hôtel soki biloko ni nango ba yembele na ki wenge ya côté kuna est-ce que ba nungu wana est vrai ou bien faux oyo za pena mieux placé ya ko expliquer bana Congo na ndenga Switzerland. Non, il y a vraie information. Et mon non bon voilà, bien avant de poser sur la question, bon, il y a vérifier effectivement. Les alliés rumeurs, c'est une vraie information. Ce type, à mon côté naïa. Donc, dans la passe à Congo, dans la enseignant basali impayé, bas médecin, baso futamate, bana baso tangate. Donc, élection même à Congo, et ça limite pour Nambongo, zalaki ndete. Yes, akeo na service ndinga zotonga bamboka bakota outa. Donc voilà, et mon ami maintenant noir sur blanc que non, ce type n'est pas congolais. Donc ceux qui ont mandat n'est sili le 19 décembre et si tu as kozala, il faut to kangaye, il faut to kangana bananaye. Donc nous devons élargir vraiment champ ya combat na biso quoi. Donc ce type à sakanya ba congolais zobi ba congolais, je regrette beaucoup d'utiliser des mots pareils, mais non seulement en Tanzanie, mais à Bandako, ba immeuble na Kigali un peu partout, na Nairobi un peu partout. Donc c'est vraiment regrettable de l'avoir connu comme président de l'histoire du Congo. Merci papa Justin Nassir, peuple congolais, oza Nassir Boyoki, est bien clair. Alors bien qu'il y a qui Tanzanie, ça qui m'a ramené kuna, c'est regrettable. Alors, papa Justin, expliquez pas congolais, est-ce que Kabila wana a un passeport à congolais ou bien à Zouati? Roger Mbote. Ah, Mbote papa. Soit Kabila a un passeport congolais. Kabila a un passeport congolais ou bien pas? Wana po tuna mende mutasala ke ko wana bolandaka yango te na Lubumbashi ndenge babandaka ba pesa nationalité wana. Donc ezali cop na bango ya bato Lubumbashi ba mende bazana kati même Kingo le roi Baluki azana kati bango ba pesa ka passeport congolais. Ndeko Roger c'est mon ngai ezali ya koyamba première fois pour la première fois na Congo Kimia TV.com ba kolanda yo partout. Ndeko Roger moi biographie na yo parcours na yo boza nani yo utuwa kombo bandi yango ça fait combien de temps? En tout cas question les amalamu mingi question wana na bandi komba nanga pratiquement vers 2010-2009 na bandi na bunda nanga na kenda ba Belgique ba France combattant munene nga na banda na Suisse donc na bandi tumba wana na zanaka dans l'ombre mais na zanaka na bundela mboka tilelo ndeko zomona et komona papa Justin mona bandi ko mususu tokutana mona ba komba ba mususu ata wa yambo ayebi ngai so talika tende wa yambo soka otala wa monika tende ayebi ke na bunda za combattant munene mama mboka inge tatoke na gali bozo terekila kate tala mkola lelo
tozomona mbula ezobeta mais toye quand même tozozela kaka carton jaune na ye toye kopesa ye carton jaune na ye Roger ntango ozoloba carton jaune est ce que oza nango na maboko ou bien okosalisa yango mpo olakisa ye après ya monene boye ndeko carton jaune ya monene boye mais ezalaka moko mpona kabila obe mpona bamende mpe ezali na carton jaune mende aza na carton na ye mais zela papa na nde tokodevelopa komonaki carton ya mende ezali carton ya kengo ezali carton ya camere ezali ya bango nyonso baza nango carton jaune ezali papa balobaki bitumba na biso ezali kaka mpona barwandais na baétranger mende azaka même congolais mende tozi tochange ye kote mende tokopesa ye passeport na ye ya barwandais mende tozalaki babotoli yo nationalité mende aza moto torejete tobotoli ye nationalité congolaise mende sikoyo akomi rwandais mende n'est plus un congolais akoma rwandais. Merci ndeko Roger nasepeli komona yo moi message alors ya suka te mais po to kata no ba image morte na Congo pena pour na congolais akoya kisasa bandeko nanga message outi na motema pasi mingi komona bino ndeko zokufa wana mboka pasi makasi somo lelo na telemi c'est tout ce que je peux faire les nazoya na obundela bino eza un jour bozwa libération bon bima en tout cas nazana bino de cœur ndeto aliawa toujours comme mbongo muke totindela bino kuna na mboka wana boyoka mwa bien bao bazoka ki banini to kosola na bandeko musu bayena ba mwa mbongo awa to sangisa pa totina mais tozana bino penza de cœur bozana motema ezali kwa motema ezoka nzoto mboka makila donc tokotika tozana bino de cœur vraiment message na ina. Merci papa Roger zama pambola yo alors bianco alobi nzembo sali pona kabila dégager et yindi na ndenga internet na ndenga mokili. Alors moi message na se akiti oyo pour toi na sambula le de ko na kabila benda na obia dai na go benda na go dai elandega go benda na go dai elandi. Alors balobi yende ngaza wana le 19 décembre papa Jissa lobi azo kende na ye est-ce que yo peut confirmer mo nani ngwa ndenga zali nga una imbi on la chanson le 19 décembre yo ko kende na yo kabila le 19 décembre yo ko kende na yo oninga te oko kende na yo okende otambola mupaya. Alors ntango ozoloba mupaya nga na yebi na kombo ya kanambe kabila kanambe yo tokanga yo okete me tokanga yo tokotiko na CPI ndenge lobi mulongo eza molai entourage netu bango tu CPI ezozela bango aninganinga ta kokende po kongo eza mboka na yo mboka na ye mboka na nga tozotutela yango tolo tozokufa lokola banyama mpo na nini tozosufri na kati ya kongo biso mo bakongole tozosufri mpo na nini. Merci beaucoup. Alors www.congokimiatv.com nasi bozomona batu azaka wana ezo réunir na ndenga muketi awa le 19 décembre bianco ayembi akokende na ye oyo eza lelo jour ya mabanga te eza jour oyo kabila dégage nasi bozomona na bamama mpe baza kote wana bakoloba mwa moko ekosala mwa bien nameka koleka kote kitoko papa Félix Mbayeyo les grands combattants nasi solomona na betela émission na ye asengaki débat na Félix Wazeka Kimi mais to rejoindre après alors papa expliquez nous bateau eza nini lelo. En tout cas, merci Mingi Mbote, de Konanga, le journaliste et combattant du peuple Manhattan. Alors, biso, toé awa, eza sitin. Babengango sitin. Sitin eza ba moyen de combat, oyo ba to utiliser ga eza, bosengi autorisation boye na esika moko précis. Awa to senga yango pona batu muke, yango toé muke, toé ko passer message. Eza sitin, toé ko telema awa pourquoi? On a ko rappeler batu oyo awa na ONU que situation na Congo est très difficile. Même balo yo tokotika te parce que biso tozo lukande gouvernement ne ko ya po ko ya et puis date na bango asuka eza le 20 décembre. Donc le 20 décembre to la mukana bango te. Soto la mukina bango c'est qu'il faut mokile yinda et façon ko yindela. Biso bato ana raison mboka na biso bango ba kolongo ba okende. Donc lelo ezaki sitin to préparer marche goya mais to préparer pe ba conférence moi ebele yo kuto kozala po yonde mukolo lisangu po il faut communiquer na base to expliquer bango voilà. En tout cas na sepeli ndengo levé dans sitting héritier Ivar pe message est passé à comprendre que dans sitting alors message à Suga eza boye biso
tona mboka kaka moko na bao bakoma ba américain na bino bokoma ba suisse na bao bakoma ba français inga na congolais oza congolais bon na bandeko na nyonso ba naturaliser to yebaka eloko moko bachangeaka makila te. Donc nous sommes congolais toaga na mboka bo moko yango wana ezotinda biso ke totelemela mboka wana message eza message ya espoir na ya combat tolela su mwa mingi te toya kolela ntango etumbe kosila po toza na bamillion ya bato ya kolela sikoyo tokunda ti mokolo oyo tokozwa victoire na biso après on pourra faire le deuil et puis toya koreconstruire mboka na biso message nakopesa yango wana restons branchés tozala branché na bandeko mpe bana Kinshasa parce que sikoyo na kini bapoliticien ya Congo basangani na rassemblement bato nyonso il faut baya koappuye structure wana po yango nde faut toniata nango peti wana kanambe alongwa na mboka na biso bino nyonso bomonaki baimage na ye na Tanzanie bomonaki ye na bakenya azongwenya azoseka na Congo azaka toujours elongi très stressé et puis ake koinaugurer bafondation azoyiba mbongo na mboka na biso et puis on peut pas laisser ça c'est notre pays yango wana tozobenga bato nyonso d'abord bato nyonso ya badivision tobanda kodénoncer bango biso totambola na bato balingi unité dans la réussite et unité dans le patriotisme donc message na nango yango wana alors eloko nini okoloba mpona bandeko mosusu bo banenda bango marche bakomi lelo slogan na bango ekomi kaka te ngai nakomosala marche na marque na ngai te oyo eza musique te oyo eza musique te biso toa baartiste moi je suis un artiste omona baartiste mingi soki alongwe groupe oyoke kaka o je bosse à la maison awa ntango moto azoloba ke non nakomi nanga osala makambo na ngai na ndako bon wana etali ye mais ngai nakoyebisa na peuple congolais ke mpona kolongola ennemi il faut une certaine structure et une certaine organisation baoyo balongwe batiki biso eza droit na bango mais bakolongwa nde na ngonga mabe parce que la victoire est certaine voilà. Merci papa papa Félix Mbayi nzambe apambola yo pe lokola ingeta toujours en tout cas match ça nango bien pour rester branché na 3 fois www.congokimia.tv.com so de longue awawa toke na biso bandako papa Félix na bosani loko moko pona ko clarifier ka batu so de longue awawa toke ba bandako bien comment et biso so de longue awawa to luka moi esika moko to vanda muke to sala moi quand on dit pona makambo ezoya parce que normalement tous la conférence et belé tous organisé pour tout solo na peuple congolais et puis les amis du Congo na bamboko bato belé pe balinga ba congolais na Congo bazali et puis donc on va na moi esika moko to mega discuter ko échanger pour voir un peu qu'est-ce qui va se faire les jours à venir pour makambo za belé to na ngonga muke poto ko mati le 19 décembre pour les 20 to la mukana mutu wana te donc tous en attente tant se komika ya okimamba voilà yangwana tozo senga to sala makambo avec précision et non pas avec précipitation. Merci papa. Alors, et non pas avec précipitation, avec précision. Héritier il va riper à côté Maramwango. Monia, bino bandaki liboso boke bopuki bambassade. Bamanda ba 100 000 bolembi. Ngana héritier. Ata do kiti Congo te. Cameroun eza, Gabon eza, Côte d'Ivoire eza, Douala eza. Na Rwanda pe to kokende. Alors, niveau du Congo, il y a Ramadan. Caméraman, pousse. Di Kapila dégage. Adouga eza royinda mindele baye, caméraman pardon, ya koto. Congo, Congo. Congo. Dégage. Kabila dégage Congo. Dégage. Kabila dégage. Micro nena bisaki bino siti moko te elobisa mindele marco na koti makambo yo alors merci kana luka polémique idée masuki na bengo kotoyo Sylvestre Essentiel na bengo kotoyo Soro Mabiala na bengo kotoyo etali bino oya kozwanga na bitumba na micro alors Congokimia TV.com to luka kimia ndele balobi Kabila dégage eloko ni boleki nga nango caméra na nango site na nango plateau na nango alors pourquoi pas bakunda pona Congo soki boza na ba congolais na bengi bino avis de public Sylvestre Essentiel Soro Mabiala idée masuki boyawa soki boyete akolobaka tina suka
toke baso koza bangolais puis bacongolais. Alors restez branchés na 3 fois W Congo Kimia TV.com. Ingeta. Opération Congo Kimia TV.com. To bunzaka mboka ndeto lobaki Tembesili. Kabuya aye parmi ya bakombata yepe azali. Alors Kabuya. Mbote. Bonjour monsieur Manhattan. Mbote papa. Alors ndenge nini ndenge to sangani awa wapona komba na biso ya lelo. Bon écoute, l'heure est grave. Et puis Ndenge président était Tshisekedi à l'obéli biso que non, l'heure est grave. Il faut des mises en charge. Yango eloko tolobaka ka biso pa na poto tout la diaspora. Ngonga oyo ezali ngonga moko eza grave, eza distraction te. Eza makambo lisusu ya kovanda na banda kute. Awa siko toza déterminé ya kosala ka lisusu ba marche, ba sitting, ba réunion pour tous s'organiser pour les 19 décembre. Kabila akende. Pourquoi Kabila akende? Kabila koki kotika la lisusu président ya mboka la bisoté. Kabila a assez violé déjà constitution na biso. Kabila n'a avant dit Azal sous présenté Azal na droit mon côté il y a ko diriger mboka wana. Ya ngondo moni toye lelo bula eko beta na malili totiki basi totiki bana toye ko telemela makambo oyo pona ko lakisa mokili ete tolingi Kabila te. Po a kozwa carton jaune. Carton jaune, ils ont bêté à les 19. Après carton jaune, ils ont bêté carton rouge. Pour la tour, on a l'obaka, na kitaki, on y marate, mais il y a ballon, on a kitaki. Alors, on va comprendre l'émotion et puis l'émotion à biso surtout. Alors, message de la Soura, Kabuya, pour le peuple congolais au Barolanda, on a 3 fois W Congo Kimia TV.com. Message nayo, il y a Kleboa et puis Asuka Elani. Message nanga, merci pour la parole au Pessingaï. Message nanga, eza soukate parce que tu banda koyaka na nini na site na biso. Message on a compris ce que le 29 octobre ya mois oyo t'organiser conférence moko ezali jour ya réflexion et kozalande awa na place na maison des associations. Invité la biso Azali docteur Loseke Azali 4 il y a eu des pestes. Et on a organisé journée de réflexion pour s'organiser pour aider le 19 décembre. Alors, bit nabiso, lit nabiso sikoyo, ezali kaka pour le 19 décembre. Alors, on a monié, maloba on a ina pesa yo, yasuka, yango wana, et puis na tondi botondi malamu na yo, et puis na groupe mobimba oyo, ezali ko biso na bilili, le 29. Il y a mois oyo ya octobre dans une grande conférence à Genève. Alors biso na ba numéro na biso to solo la malamu. Merci beaucoup. Alors bon restez branché la 3 fois W Congo Kimia TV.com. Merci monsieur Kabuya. Merci beaucoup. Maniki na uti na kanto ya solaire na ye pour obundela mboka nanga yango wana na opesa carton jaune pa Kabila jaune yango esangani na pantalon na kange makolole na carton mbala moko donc tozosenga le nzamba sala so grâce à année 2017 des années moko ya libération ya Congo. Donc on a le bagage yango wana s'il vous plaît ba congolais faut que belé na makamba boye parce que ezali kamba mboka to ko pesa carton jaune parce que carton rouge bientôt ezana nzela. Merci. Merci maman Ingeta maman okendete maman yaka maman s'il vous plaît alors message ni yo lingi Kabila bakina ye wapi na ba pomaye ba chai côté ni yo lingi
mpona yo mpona nga Kabila il faut asamba et puis akende nano na la ete il faut nanu na Congo nanu asamba nanu na Congo ayebisa biso koma koki kopoma bakongole lokola bamushi mende ye mpenza nasambelaka butu moi nzambe abatela ya kufa te donc ye mpenza aza témoin mpenza ndenge bana koboma bato ye kutu alobaki deja ye ayebaki te azalaki congolais sikoyo tokojuge atanke ki. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, match est bien. Naba maman balobi Kabila carte jaune. Bongo rouge ce que yé. Maman nangai. Ngai pena na sengeli oliwa. Donc na sengeli oliwa. Alingo papa Jisa zo auto bozo ka zuyo. Akanela amona te mais yo papa Jisa zo ka zuyo. Abo pare na nenga muketi. Donc ça no tout pour nous. Des autres, hein? Donc même dans le biboye, après pour les rapports contredire les insuffisant dans le papa Rwanda, donc il a toujours pour contre-temps. Donc les autres c'est pour le Belaïte, mais les autres c'est beaucoup plus pour la Congo, pour la unité et puis pour la carton mingi de micro jaune nan. Pour ce Souka. Donc voilà, merci Ming na bandeko va répondre présent. La journée à l'élo et puis tout dans le même réseau pour la information et surtout pour le peuple basé dans le terrain dans le Congo. Donc voilà quoi. Pour l'instant, message d'Avis sur les alliés toujours focalisé sur le jaune. Donc restez branchés sur le Congo Kimia, Ingeta, comme souvent quoi. Kabila yebela Kabila yebela mandana yo esilié lelo balobi te répondre présent pour Namboka talara Congo Kimia TV baki tozala ko Congo nde ya mutu tozosangisa Congo ya nde mutu tozosala ke to répondre présent pourquoi tu sais que et j'espère aussi que Mukilo Roya Susandra Boya Ebele ça pour na sort ya mboka. En tout cas, merci à tous. Alors, Ivar na monio awa héritier, Ivar na monio awa na gardon jaune. Wana popo sa monani. Wana topesi kanambete, topesi muto yo azobo mela biso bandeko, azobo ma constitution, azobo mboka. Gardon jaune na yango. Et puis le 19 décembre, Rosa Rouge na ye, toujours Ingeta, Abele Congo ya bana. Merci papa Langai. OK, merci. Pour le 19 décembre, le 19 décembre, Oko Kende na yo Kabila, Odinga Odikate, Oko Kende na yo. Merci. Vu quand je vais commencer. C'est bon déjà. C'est bon. Nous, excusez-moi, ici, défenseur de droits de l'homme pour l'Iran libre et démocratique, je vous protège 100% pour la liberté. Merci et bon côté. Merci. Congo Kimia TV. Voir le Congo autrement. Votre site d'actualité politique, musicale, sportive, sociale et surtout en temps réel.